Fantastique Info TV, magazine au business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci. Très chers abonnés de la Fantastique Info Télévision, Kimia Nzambe Ezanabino, c'est moi bien votre humble, c'est Zéphirin Tita, Owapi Atonsami Susu, na Esengo, ya Mokolo, ya Lelo. Kaka ninga tolobaka ete papa ya la beta kambela, songa somba lupango la baka ete soso ala muki, soso a telemi, tout ça bilanga, et puis to profiter, na ko investir na mboka ya République démocratique du Congo. Ekozala vraiment malamu pe motuya mingi mpona bino ba owapi bozali surtout libanda ya mboka tozobeta sete na bino. Et voilà lelo nazali wana na kati ya etando owapi ezwami bongo na commune ya Mongafula, précisément na entrée wabengi bongo ya quartier 1 Njili ya Njili ya kala owapi bayewapi basila koyeba yango bana kobenga ngo boulevard entrée ya boulevard Lwemba pa wapi na sina kokotela et puis na komi kati na etando na ngai et pa wapi na tima tambe na ngai na mokolo ya lelo mpona kotalisa bino ete ezali bongo mama na offre oyo wapi epesameli bino na bayewapi balula vraiment domaine ya verger et côté ya vergerie na kotalisa bino ete lupango oyo nasimi kotia matambe na ngai ezali bongo parcelle il y a 90 mètres de longueur et puis 30-35 mètres pour étaler bongo il y a largeur et puis beaucoup tout net mais ces Zéphirin et zali bongo na mise en valeur boni na kati kaka bi bozo tala bongo na bilili lolé kani ozali na ndenge komona pe bozo mona ezali bongo la mise en valeur il y a porcherie au ba sala ki bongo il y a deux loges mais kasi et zali bongo et toujours chantier sila quitté et comme qui na soukate ozali bongo il y a 6 mètres et puis sur 3 mètres de largeur il y a deux loges mais kasi basila qui na kosilisa yango te vu qu'il manque ya ba possibilité mokona ngo asila ki na kowa kasi kotuna ete en dehors ya porcherie mise en valeur lisusu nini bino ozomona na miso tozali bongo na banzete ya safoutier banzete ya safoutier owapi ezwami na kati etando na biso okotanga tokopesa bino nombre oyo ezali mais kasi nombre oyo ezali ba safoutier eza na kati etando toza na peu près na 25 ou 26 arbre fruitier na kombo ya safoutier owapi ezali déjà ya kokola bozotala yango malamu eutaki déjà na kolongola kosala kobuka déjà basafu na kati ya etando yango basafu nyonso osili déjà kobota malamu me basili mpe kobuka yango epuis na nzete tomoni quelques-uns ya banzete ya bavokati eza na kati epuis okoloba lisusu papa na biso Zéphirin mai ezali kaka bino tunaka biso te mai ezali yango mai ezali mboka toza na kati ya mboka toza na kati ya village ya Manenga mpona kotalisa bino na village ya Manenga pa wapi parcelle na biso ezwami 90 mètres sur 30 mètres mai yango oyo oza na besoin ya kosala peut-être etat na yo toza na kati ya cité toza na kati teke nord na kati ya mboka ozwa moto soki tozwa batransport ya cher mpo koma kati na esika te yango tomoni mai bandeko batie manyoko na bango mpona koluka ete basala fufu yango wana tomoni parti oyo ezali parti moko ezali humidité eza makasi yango ezali marquage okosala babengi bongo betan projet etan et puis likolo mpesi bomoni ete porcherie eza ya kotonga oyi kotongisa ndako na yo wana soit ya te no sala ba mesure na yo bombosu na yo possibilité na yo kotinda yo tonga ekozala vraiment malamu mingi nasengi na bino bolala te bofongola misu ntango yango ebelemi diaspora nyonso ozolanda biso offre yango epesami na bino nyonso bozolanda biso oyo bowapi bolula Fantastique Info Télévision votre chaîne télévision agrobusiness tosengi na bino boya ebele bocontacte numéro oyo wapi ezali bongo affiché sur vos bas écrans télévision tozotambola na bino mpona kotala koconfirme lolenge kaka na terrain ezali epuis baarbre fruitier wapi na sina kotangela bino tozomona yango oyo nyonso ezali bongo basafoutier na se wana bozomona na se mwa petite rivière et ça c'est la rivière qui coule eza ya moke mais eza trop coincé
presque vraiment ebandi ba manzete ezali mais soki omeki osala betan na yo je crois kozala desi te na biso baoyo wapi toyebi totambola bamabele oyo wapi okoki kosala betan je crois yango nazotalisa bino oyo nyonso basafutier epuis bavocatier mpe ezali nyonso basafutier esuki limite nango esuki kuna liboso basafutier vraiment eza ya koluka te yango mpenza nyonso ezosenga kaka propriété na moto oyo wapi akosomba kotuna biso na kotali bongo kote ya badocument je crois badocument nyonso ezali complet baacte de vente oyo wapi bakutime bapesaka bango nyonso ezali okoloba ete concession yango ezali moto azoteka yango eza coutumier te eza revendeur eza moto individu lokola yo vike kaka nelobaki ete asilaki kowa me kasi bana badeside baza motema moko bango nyonso batie rigueur ke non bapossibilité ezali te vike babiloko papa atikaki ezali mo ebele ala oyo tokoka suki okipe yango te kozwa soin nango malamu mpenza te esengi na bino tomeka mpe boyemeka mpe na koyede biso mpona koteka yango voilà pourquoi tosi na kolanse na bino oyo wapi mpona baprix ezali bongo abordable le prix c'est abordable le prix c'est à $4500 à débattre kodébattre wana ezali ya ebele te kasi ya mokie olongoli bakomeka mpe na kolivre yo cette parcelle mpe wapi nasi na kotia matambi na ngai tozali na kati ya village manenga avec $2 ya pamba aussi na kokoma na kati ya tando oyo wapi nasi na kotia matambi na ngai $2 ya pamba kobanda quartier 1 kino kati na esika otie okomi na esika po okotisi mutuka na yo po ovandi à l'aise opemi mozwi mopepe ya tata nzambe ya fraîche ya koloba mingi te oza na bezo osala bainstallation ya bapanneau soleil kati na village oyo ozala jamais déçu population yango wana 0 mètre oza bezo créer business na yo kaka yo oza na projet ya kocréer soit babengi bongo mwa centre hospitalier sengi kaka na yo moko sena bapossibilité na sena mpe projet na ozala yango ozala bezo tya etan kaka yo moko donc c'est-à-dire ezali mosika te non loin na macadam oyo wapi basila kosalela biso ya nje brasserie voilà pour plus de détails tosengi na yo contacter numéro ezali wana affiché sur vos écrans télévision oyo wapi ozolanda biso olandi biso na portable na machine tout partout c'est na place wapi okokutana na libaku ya kotala video oyo biso tosengi na yo opartage tosengi na yo lisusu omeka mpe na kobenga biso na lombango soki olali etali ya baninga yango oyo ntango yango ekoki bazofongola miso na bango na etali bongo kote ya domaine investigation bazi koinvestir bazoluka baméthode nini na koyeba na koinvestir somba lupango yo moto ozolala pongi na mokili ya poto na mboka bapaya c'est le temps yango ya koprofite na yo ya kozwa occasion na faux prix ya pamba ozwi mabele oyo ya 90 mètres sur 30 mètres voilà tozali bongo ngai moko te kasi bandeko mosusu baza pembeni na ngai mbote ndeko mbote papa journaliste kasi tesolande fantastique info télévision esika yango mingi bazodute bazoloba ete peut-être ezali bongo ya bato en tout cas ezali concession ya mutu ye moko asomba na bayandu asasa badocument na ye na quartier azoteka yango na voie normale même bato baza nzinga avant to osomba eloko ntango ye kovisite fo tuna mpe bavoisin est-ce que eloko wana ya papa songolo nde bayebi soki eza eloko ya papa songolo biloko ya fantastique ezalaka ya voie normale voilà biloko ya fantastique info ezalaka ya voie normale bandeko batuni mutu nde eza possible mpe batya eta ndenge nazolobela bango en tout cas so mpona maziba ekoki kozala meme na 5 maziba ya minene mpona kotya batinapia kote kuna en face voisin wana mpe aza na maziba me mikolo oyo toleka kaka longoli batinapia me ya moto asali mpena bamaziba na ya minene awa mbisi mpena vraiment 100%. yaloba mingi eza te rapport nzela nayesi bango ete bazokamwa $2 ya pamba koba na quartier bakotina na kati ya mabele oyo solo oui c'est possible $2 okomiti na kati ya mabele oleki nti brasserie ye manenga tokati kaka makolo tokomiti esika concession ezali voilà bana na fantastique info télévision offre yango epesameli bino
kosomba mutuka eza kose garantir te somba nde mabele lelo kozala te lobi bana bakotikala bakoyeba na koprofite na yango na sisa bidimbo papa na biso atikaki na se ya mabele ya tata nzambe nzambe akotuna yo na yo mutu ozolala pongi na yo mutu oza na bomengo ozowela kolata ozowelela na kosala kosomba bamateriel oyo etali bongo me kose garantir bomoi na yo lobi na yo te leta yango ya koprofite na mabele tika ete nzambe apambola bino tobengani tokutani bongo mbala ya nsima. Restez toujours branchés sur notre chaîne télévision. Bye. Fantastique Info TV, magazine au business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci.